Africa. Oh, tuko juu Africa. Oh, tuko juu yamba. Tupendane, tusibaguane. Unaua ndugu yako kama kaina. Watu wengi wanakuwa na wivu ya Afrika. Salut na bande nyonso ya Vitesse TV avec David la patrona alonga cadette parce que ici a connu comme si pour la patrona na ko remercier moi na mobali waza na sima caméra ya mon papa que je respecte beaucoup, Jerry Kobetox DC7. Jerry Kobetox DC7 patron ya Elengina Biso TV na posoni sur tête boss ngala Africa Telema TV ngape bokomona nga na Vitesse TV bokomona nga na Elengina Biso TV pe na Africa Telema TV pa ya boss ngala na bosonte ba yangati oyo ba Jerry Kobetox musala mo yango tolela to basona boki ba yangate seke naza ngati na bosonte couple mo ya bien na kata swed mama madongo o bates ba ko ba yo introduction na yo ya mission bandaka mama madongo oui ça n'engage que moi bino boyo chadu to ba yo pozwa pesa mama madongo to ba faut sala o mama do sala na bosonite bisoso Frank Laros Frank Claudius, mutema batu ya mama Laetitia, mwana Kadana, mwana ya Canada ya Tongo, précisément à na Kid Awa, bon séjour na Kinshasa et na bosante mon docteur privé na kata Panama, mon docteur John Mawonzo, babi moto ya batu ya Jerry Kobetox ça va besoin, pour tout na Jerry Kobetox na bosante à ma maman chérie, maman Aniba Peledi, moi si ya batu ya papa Arsène Makonda na kata Panama, Myriam Makonda, José Makonda na bosante moi ça mundele prêt à color ou à cause de son mundele na famille baluba mobo mais tout ça peut na mundele na kata sans plus tarder quand dans l'offre mission peut s'abonner à information la patronne quand même mission peut s'abonner à information informer nous pour s'abonner et ça là bien pour vous passer une chance pourquoi pour passer une chance et bochanga pepe quand on est au sala wana bo s'abonner et ça là bien va soutenir bino quand on continue bien et ça là bien pour Frank Lario ça qui tient à matos c'est là patron a commis déjà complet matos c'est ça wana je dis comme toi ça on les la souté ça n'engage que moi là si nous proposons place il y a Frank Lario faut s'aimer belé pour vendre yo lelo darling love ayambeli bino invité moko ya bien au pe à sala théâtre c'est que ça bino Shada ola azana o na bengaka epa ya koko nanga po Jerry Kobetox aza papa nanga siko ya moda za koko na mbeli mwana moko ya mode o aza tata mwasi nanga sito komba bien aza tata mwasi nanga Jerry Kobetox sans plus tarder fongola balandi nyonso Vitesse TV ba mona invité na biso o bien soupe moi bien na lambe tongo ko dans lo nanga lambe lo amade la émission on est le la stress. L'émission Bazaban avec Darling Love la patronne et le la stress. Ça n'engage que moi. Moi la mouké la bangé na Italie wa so boyongo vandi mbote Shada. Mbote Darling Love. Un mot par rapport il y a ba fan nyonso bazo landa biso partout dans le monde. Mon nom ya biso ezana. Mon anga liboso eza na mbote na bino tu baoyo bolanda ngai baoyo bolandaka biso tu baoyo bosepela na biso mbote mpo sans bino biso tozala te so totalama eza mpona bino tosala mosala eza mpona bino napesi bino mbote ebele nalela bino fort nzambe abatela biso tozalazala kaka. Ok, merci beaucoup Shada. Sans plus tarder, question nanga ya liboso mais quand un peu pour expliquer la nyonso wazo la mission na Vitesse TV pe na Elengina Biso TV parcours na yo bandele la voix et c'est source na yo po eloko nyonso la source c'est ça na yo bandele la voix parce que baya ni to mutaka pe na beaucoup source mais quand un peu pour expliquer la nyonso wazo la bon bafani na ngai bato bolanda ngai
Chada Mbombo aza moto oyo abandi théâtre na 2009 nabandaki na groupe Les Érudits et pas ya président Kasika Songo 2009 2010 2011 naye kolongwa Les Érudits navandaki na nga pale quoi pale belé 2013 nazongi masolo yango nde kozonga 2013 naye kozonga na fête de l'amour nakutaki na papa na nga mobiro empereur quoi ayambaki nga mpe bie maboko mfungwama kozalaki depuis 2013 kandi ezala masolo yango kandi boyebi fête de l'amour ntango mpe bakabonaki na président Duce ale président empereur azongisi académie de star na ye ntango académie de star ya biso na ye ya académie de star na biso ntango ezongi na 2014 na ye kozonga na académie de star tobanzi académie de star ntango moko lisusu Chada limwe kimine lisusu mais tellement nazalaki na eloko moko ezalaki kaka kati na ngai donc ebandi kofandisa empereur kimia te empereur alandanga ntina lia mosala esika na bando osala ayoyebisa ngai Chada zongela mosala na yo bien oza na eloko moko na kati nini pourquoi onéglige yango sala eloko oza nango na kati na obimisa yango oconvaincre public nde nayebi kozonga monai Chada zongi vraiment azongi na monde naza lese mpona mwana papa empereur mobiro donc papa abotinga Kasika Songo papa na nga oyo sikoyo ayoki mpasi abokola ngai taka kobokola ezalaka mpasi donc abokola ngai timi na koli boye si empereur modero tokokana. Ok, merci beaucoup Chada. Na kati ote ponga la dinga ko rater le mot te na rattraper le mot boy. Oto loba no bi ovanda ki mota ebele. Ti empereur mobile alanda ki yoko ya boye biso ki ofuzu na bisala. To bino ba fiete ya to bi ke sori okoti moi parler muki esina ya botaki te obalaki mobala ngo na peki so théâtre ozongi théâtre po libala ngo esimbi te po babi bino bato théâtre surtout bino ba fiete théâtre mabala bino eumela te panzana babi yango ko yango malaka ndeke pam Nzambi question ya makasi donc biso ba fiete théâtre mabala eumela te donc ba chinois pour na ebiki ba chinois nde bilio na bango eumela te bana bango ba eumela te donc vous avez le roi ba chinois mais non question posée mais bino bo eumela na mabala te prévenir bon ko eumela libala ezaka comportement moi si ezali na ye ya te ke soki eza film au théâtre libala ne eumelaki te ekufaki elobi te ke biso tu mabala eumela te ekufa eza na ebele mpe babala ti lelo baza mabala na bango bon nga kofanda na nga ndako ezalaki mpona botaki te mpona balaki te mponi naza na bala te me na bota ana mwana nga moko na bota yo wangana te mpona yeba fia théâtre bele bawangana ba na wangana nini na bota orate mobala po tinde nolekeli mobala poto c'est quoi mobala poto soki alinga tana na bana 5 obala nga na bana 5 ngai naza na bota nga na 20 na mwana nga 10 ans yango ekobisa jeune garçon 5e primaire mama na 20 ans na bota eza mpona bota te ezali mpona ke moninga mosala ngo emoya emobaye emozoya emozobaye mpona bongo donc Chada abota abala te Jerry Kobetok ça ma caméra kuta seki po makambo eza minene Chada abi abota ta balate o paza abota abalate abota ma balate o paza besoin Chada bino mo boyoki non na lobi te ki pona benga mobali me obangi bisu te na bangi na nga te na benga na nga mobali te na lobi ndeke non pour la sens oyo tuninga ki peut-être na bota ki na bala on est biso te na bota depuis kala et maintenant na bali ki na mwana jeune garçon maman a 20 ans. Ok, merci beaucoup. Chada, mais un peu collé ça, l'union c'est vitesse Steve Bolland, on est l'invention TV dans Afrique tellement. Mais non, il faut vraiment que ça yo, il y a des comme l'union ça ça les locaux. Pour biso to dans abo mona ti. Mona neti non mona film ou c'est infirmière et ngap non c'est dans za neti ya ya wana. Na invité yo ngani vraiment que ça il y a théâtre. Kwa za vraiment soko moni théâtre banti bo moni na kati lobi te ngapé lobi funa ko mo. Donc ndapesanga goût ya théâtre donc o apesanga goût ya théâtre pesi no tele ti lelo na so no jouer moko nga pena iba be esprit et ase na masila beka oui fan ne be numéro 1 na lela ya mo donc na banda kolanda ye bamamba salaka donc esepelisa ngai yango nga pe donc idole na ngai donc eza yi abo mutali boso ya kuma ebibili bondimana te o te so muto sa musani be fongi mai
eloko ekoma biso nde bongai yo so moni batatelemo bavie koti biloko minga boye ngai yo leki oboyi te nga boya te nandima motu selon bulo na ye naboya te nandima motu selon bulo na ye eya teke mpona eya complexité nini te eza na complexité mais na banda kofana na naotala bango na tv naotala bango asepelisa ngai donc soki ojoue nga mongo sika na vai naotali na tv donc makambo oloba ekomoningisa nga moko omoni okoningisa nga moko donc nasepelaka na ye donc ana eloko mona kati nebujanga nzoto eningisa nga bilo ya nzoto soki ojoue ninga mabe te Shada boni Académie des stars. Académie des stars. Il y a président Baptiste, je salue président Baptiste. Et quand on a moi trop, et quand on a moi trop, on peut tenir la rigueur de Azam Trité. Mais quand on a moi trop, on a rien avant d'apprendre pena bango. Bonne santé. Académie des stars. Tout comme un casse. Donc. Santé ya groupe na biso ebelaka te bino bolobaka ekondaka te na kati ote bino bolobaka kitoko boye ekomi na ngambo wana kuna boye okomi o président tika alobaki mpona tourne mpona sala boye mpona zongisa boye mais ala tekokosa biso kitoko nayebi te mpo neti nga shade batika oloba na ngelo mwana te mpona tourne mpona pesa shada moni lelo so olongwe mpe modenga na ozongiselo eloko olobi kukasoza kitoko kangango lelo moni nga depuis na académie des stars ndoloba na nga na pesa za te bana nazaka na fait de l'amour ntina komi na académie des stars ndoloba na nga na pesa za te pesa na jouera te mpona pesa na jouera mpona oyo bamonaka na pesaka na répétition fo biso nde eza na académie des stars okoya nokoya esika bapesi yo role okoya esika bapesi yo role na mama mokonzi te naza eloko te na oza vraiment obela obebolobaka eloko te naza eloko te ete nanga na zero nananga motu simple so na ye rêve na répété nati te nanga mpe na vai na seko na boyinanga donc naza na nini moko te na poste moko te ndi nazaka mais soki moto aye sika azopesa le meilleur balinga balimisa le meilleur na ye na eloko oyo azopesa na rêve bon nga na regrette donc eloko wana olobi wana obeti wana eza eloko mo bien mpenza donc nasinquiétaka nango trop mpona bafille na biso ateatre ebele bamona bango apo ajoue oui esalemaka makasi oyo toyebi mpe toyoka mpe tomona esalemaka donc ya yene kaka longwe na ndanga na bango alowa na théâtre ya londi libala poto so batangi nazwi succès nazwa mibali na mpo mbele baoyela mibale ebele baoyela mosala oui ebele baoyela mibali baoyela mosala toyelaka mibali kana kaka mobali moko poto atindelaka nga po to mobali moko poto basalanga boye ebele mpe te chanza na kati yo te mpo eloko moko mpe surtout bino bafille ya théâtre botie batrouble na mabala bato ya poto odike basa théâtre basa poto bii baninga bino te oyebi yango oyebi yango eza mpona nini eza par rapport ya batrouble oyo bozotya na bamabalaka eza nini biso otya trouble mabala na bango te mibali na bango nde baoluka batrouble ekota na bafoyer na bango po parce que neti ndenge eza on suppose ke actrice moko aotourne na ye motu moko boye pa alingi ye akosi ye mosu naa nanga marie te nasepeli na yo boye na boye ye mpe osala nini alingi ye mpo aza marie te pa bandi kovivre leta bandi kovivre kama mibali batinda lokuta trop evandi mpenza lokutale eye kodécouvrir ke non azalaka ne marie père de quelques enfants boye bandi kotanga toyoyeba ngo après oui sikoyo nga mpe nanga na père na nga so navandi mwa mbalo pourquoi blage nanga pourquoi possible ndomonaka mpe fi mpe pa aluki mpe mwasi na bale pasa nini ayebango mais yango paoloba ti bino bosutuke mibala poto ezaka bino moko te bana basi te na bino bana mibali boko bokotela ngo meme bakisi banganga ndeti exemple ndenge wana président nanga sida bilele na mama charlie malula ndeti lono oza bokotele mpe nanga lobi nde na bwe na opanza libala ana mais oui ezalaka nango likoma nango mangolobi eza ya tete eza ya solo koma mais nga vraiment cher ane naza nayebi te nakosimbakisika mpona mobala poto nakosimbakisika mpona mobala poto nakosango te darling love omoni baloba muyaka moko asambisa bayaka nyonso ndenge moko kaka
ndenge na mobali moko théâtre akenda osimba kisi mpo mwasi apota tindelaki mbongo toyoka ndenge kaka balobaki non mwasi moko théâtre akenda osimba kisi mpo mobali apota na lango atindelaki mbongo ezalaka nango mais nga chana pena yango sala yango te moko nosimba kisi kwani bafosa nature te mais tosuki mpe wana te na eloko ya kotindelaka mibali bafoto sexy mosusu okompa te foto sexy te mais bafoto ya mitakala video pena ya mitakala yo moko pena bobandi komisimbo mitie misaki wana eloko wana ezosamba mingi na bafile lokola yo lelo na meka mpe koexplike biso ezalaka nini mpo mwasi oyo aza sirke aza mwasi mpo mobali alinga ngai soki aza mosika alingi nga na elongi soki aza besoin nanga fakita pembeni mais bino ekomi le contrat ekomi nde kotinda na bavideo ya mitaka en plus mpe bokoma osala ngo mpena ko bosala mpena commande bovanisa dia na telefone kozaka vie mo boye soki aye kaka boye ah vie wana kopesa ndola nga na otindela bon commerce te eza nini ekoma commerce ko pepeta shida bon mpona eloko wana esalaka nga mpasi kotala un jour donc eza nanga bafille ya théâtre te eloko wana okotinda bavideo eza na biso bafille ya kid to akomaka soki azuma motu moko ata aza naye na maroc ayoki kaka komba maroc nakeka kuna nakufa nakomaka sardine malheureusement na maroc mpe western ezalaka te bando tindele bakoli ando oza bakoli donc biloko wana eza koarrive tro nga mpe komelanga omona motu moko te naza fan na yo nasepelaka na yo pesanga numero na whatsapp shada na kati oyo te tala kamera loba libosa kamera ke nanu nasala yango te mpo aowanga nao makasi oloba pena nano nasala yango te mobali aza nango jerico betox benanga bien mibali tu bofandi oyo boolanda nga natika osala yango te mpe na osala yango te shada azwa pena nasala video na sentiment nini oyo nazwi video na fungoli na nde kotya misapi mpo na vex sentiment nini ealokola mwana popi donc mwana popi azokende kovexisenga eza na sensité nango osala yango te nga nasala yango mpe te ebele mpe oyo bosengaka ngai natina bino bavideo ya motakala eza bien mpona informe bino botengaka nga yango te mpo nasala yango te naka na vi wana kutu te naka na vi wana te na sentiment ni mpo naluka ni $100 $200 so babia luka $100 $200 paulina rosarie antonio aotindela nga na bopete vient nanga soprano vient nanga uta banda na mabele vient nanga ana mikili aotinda na pete mama meri mediaka motema ya prophète mediaka aotinda na bopete Yannick Voama yokana Yannick Voama ya boni boyeko atinda na bopete nga sudugila basana ba desana te mais shada ona ndima ke eza solo te ya mantata le ba pene ni wangani obi otikala otinda to wangani te molobi juste vérité oh non eloko non no sala te ay msusu so mutu amona bo ozwa seriki tinda te so mutu aza na mokoma ondima ke na comprendre que ce qui monte dans bon ce qui monte dans la vidéo ndé na lobi na tindala ndongo wanga no démentir en émission so aza nango pesa indela publier oh mutu ebika na vidéo na ngai ya mutakala to sala kana eshe ya lobi na ngasala bonga pe na sali bo tia bonga pe na chepo na sali bo pa amoni sipe me bina sele vidéo na tindele mo bo aza nango a publier yo mo tindi a publier nga mo na tindi to amoni ke na kangele ka libere na ngata sans soutien na tindeli a publié yango na pesi permission publié bokoma be mayele obi ka bokoma elongi obi nasala yango te nga take okata nde bakoma bengo passeport nasala yango te nasala na ngango te nalinga yango kutu te nalinga yango te bilo milimo mabe wana comme so yebi pe baterre mo ebele onayebi yango ebele na na monde nayoka yango toujours koapplique ngo papa non na sala yango te nayoka kaka passeport bona bona nayoka yango mais nga natiki kosalela yango te nalinga yango te eloko moko dona opesa mpe conseil oui pesa conseil na bandeko na biso oyo abasi ya théâtre mpo bazofingisa biso bandeko na biso abasi oyo théâtre bazofingisa biso epuis na bandeko na biso bachroniqueuse oyo bazofingisa biso na basi ya poto olingani na mobali moko boye bandi kotinda ye motakala so bobebani ala pesi mwasi na ye apiblie conseil nini ozopesa bango tala caméra pesa conseil wana po eloko wana mama de ngoma nayebaka série na bandaka pena boye na ye pena na mosala ngo neti boye 2 ans déjà kala te na ofika mama do abinanga oyebi so olingo humena mosala mpona longoloki nabangiso na eloko te nga mama do atinela mambongo bien nona leki boye te joi caméra ti atienga caméra te matindinga ayebisanga bongo osala nyonso me
komeka kosala eloko wana conseil nini ozopesa conseil naopesa biso basi na mitie na kota te bandeko nanga basi conseil naopesa biso basi eloko wana premièrement eza na péché makasi eya lisumu eza propreté devant nzambe eza valeur te nakitisa voi mpona ke na mateya atoke na mamba nzambe eza propreté yaya omoni mobali so alingi yo ata aza wapi yaya mwasi to balobaka mwasi ciseau okanti nini eza nde soki boza naye kaka ozopimele te oyo bosala nde ozopanza na nde ozofungola yaya ogarde ka dignité na yo ovandi kima soki alingi yo akofuta biye na ya koya mpe aye awa soki akobalo abali yo soki bosala bonene bosali bolingo na bino mais biloko wana quand même ezosambwisa biso makasi tomisisa valeur ya mwasi eyebana lisusu te ifu tomiyeba mwasi aza nani mwasi koyeba komipesa valeur ya teke chaka mongo soki alataka na ye sexy mutu moko asexposaka ntina bavideo ya kozoba non okolaka ngo sexy bamoni oza sexy mais mutu moko alinga aproche yo ameki mpena yoki abi te fi oyo nonnono fi oyo mpena aza makambo makasi ye te bongo eza bien ya totika kobebisa baréputation na biso eza bien te bino mpe mibali oyo osala yango sentiment nini yango bozwaka o sentiment nini yango bozwaka mpenza papa na ngai ya lokola oke na maison d'habiller bomoni bamaneke batemisa balati bango bilamba bandi ofini mabele oyoka sentiment nini nde mwa mpe na mwasi na video kuna yo otaka mwasi video apanzeli yo kuna ale yo lokola okomi munganga olingi osala soki nini kuna nayebi na nga te mambosala eya bien te eya propre te botika yango mpe bino mibali mpe botika osambwisa basi ntango mwasi alazaka na ndenge ya bolingo ezalaki sentiment bebe ono de lamour po tellement obomaki ye biso mpe basi yango lokwa toyoka te so mobali obi je teme atindelo mwa 200 mwa 300 te nasalele kaka natinda ye wana kuna tindi mon amour mon cœur je t'aime aleki ntango bobebana alozi mpa madame okomisi dosie mpa madame mais ntango banda osenga fakoisa madame kosengaka ye falakoisa madame bapapa na ngai bandeko na ngai baleki na ngai bayaya totika biloko wana eza bien te tobanga nzambe. Merci beaucoup, Jerry Kobetok. J'espère que tu as fin de cette émission de Bisso. Jerry Kobetok sort sur Nenga, je vais un peu quand la Bisso va combo il y a un film mais oh tu peux tourner on peut sentir que ça n'est au bon de ça les locaux déjà vite. Bon, ça d'abord. Bah film oh eza et c'est bimi ou bien on a limité. Oh yo sali et c'est bimi ça déjà dans le marché. Ba film oyo bimi eza na marché ba film oyo esalinga eza buso ba panga ba mongo oui panga ba mongo buso ba modero makaka diaka donc les secrets de Kipakul ba film nanga non esala ki non ba te bere ba découvrir Shada o ba benga ye mère Gigi film wana donc si bati qui mama na mundo o esali ki ba découvrir Shada le bon ba mongo ne tiro to pisa ki ko donc l'accès ki donc to joua ki ndenge ya ba mongo comportement ya ba mongo de to joua ki wana donc zo be dage bele na kati wana oui natala ki parce que Jerry Kobetok c'est na kati natala ki et yango wana pena ba film wana donc a tine tile mo na ba oyo pe na ba oyo pe oyo na me limité ezana nous et ça va combo et ça va faire des choses sur la biso va se faire là na la patronne à Darling Love et Freddy Kasongo tout ça mon candidat que yo kana ba fan ba ni wana tout ça tema ya kita donc to qui est na moto c'est belle mais bientôt là to pe kita au découvrir Shada na film Chatoba au découvrir Shada na la veuve au découvrir Shada na Ekerebe au découvrir Shada na 12 enfants au découvrir Shada ba film belé ezo ya misusu ba titre kima bon na film mo be on a bengi Chatoba eza film on a joué rôle sirène a joué sirène peut-être misusu au mona donc so ko telinga bona film no benga sirène mana na sirène ti donc na lata ina comportement ya ba sirène wana na jouaki
pour découvrir dans les macasse si SCP ça bientôt là Naza on a fait notre joie qui donc on a géré comme étox bien mon azala qui quoi les à la fête papa n'a grandi plan a camarade nanga donc beta li sauter pour notre sentiment nagi mwana mabe nebi ke bilamba na lati wana finga nga me finga ati zaka ke non ngene incarner rôle na ngai na sala incarnation rôle na ngai na lati ati ba fi wana tant que le monde est dans ouais et penara puta le yebona bote pona buli trop ba beti nga trop ba mobali na nga mo ya film wana kapito pour la beti nga makati na je be ndumba makati nde na zaka mama be mama na sala ki mais bon il n'a pas été na nga bungi tout ça la bungi ka rapport tout c'est petit ça bino et mon bon fani ndi bobenga nga shada et nous ça tout ça na ba stress mais total yo boye to seki o ça la bien yo nga puisque na multiplier à 6 et jouer nanga pour na c'est petit ça bino bientôt là bozo vous c'est la case aux a déci à temps qui était mon ok merci beaucoup Chada comme il est presque une chute, je suis là, nous faisons l'élection, donc ce côté il a mois 2 ou 3, mois 2 ou 3 ou 5, dès la coupe d'abino, 3 bandes ça, mais sauter vraiment pas comme nous. Bon, ça n'a pas mon nez à ça. Na sina nature na groupe na biso bon ndenge na vivre vie na nga awa nazalaka na pire te nazala na pirate asolisa motu tout bien donc on est pire na ngai donc associé na ngai ami intime bon na nga na ami intime te asolisa motu tout bien so ozwi vice na ngai blandi mafuta tambola na ye ozalaka na ye so ozwi nana bizeti tamboulane dans la naie Aminata son père tamboulane dans la naie hein donc aujourd'hui Soulia Nicole Soulia dans la naie fait tout sur le côté de Chombo ce qu'aujourd'hui Rosie Milambo dans la naie aujourd'hui Christelle Tirgo dans la naie na libanda ya groupe na biso na solisaka mutu tuki toko mutu tuki na nga fimo sans complexe sans rancune très bien Naomi Barcelone to solara très bien to soine ngolo la messagère aujourd'hui coquette jolie sasa to betaka ne mboka oh bati to solara bien japonaise to solara na biso bien basé belé dans na solisa bien bien oyo akolobaki Chada Mbombo azalaka fimo ko bolendo mapeke polete salinga batute bona no nazap donc film artiste mort dans bien donc Sarankine na lobande trop mabena ngande yango ok merci beaucoup je recommande que tu commis une affaire émission na biso et que vous avez belé à Rolanda biso hein la chaîne na bino pour s'abonner na Facebook TV mon pépé à 5 ans mwana mokie na bagene na ye oyo nyonso kaka Frank Larios nyonso raye ye nde makambo Chada tosaka elongo mokie ebangisa bango ya 5 bon faux Chada botan na artiste comédien non vrai ou faux Chada na milieu ya artiste aza normalement na rancunière pe aza be makasi te bon ko te bena ya nene wana na majiski no swana obi na swana na bato te bato nde baswanisa ngai o bayebi baza bafille de problème oni baya koswanisa baluka ba problème nga mpe naye nanga banki te so moninga mwasi atyenga mosapi nga nakanga maboko oui donc ngai naza na tiaka motu soko bandingo otyenga mosapi nga mpe natongosi mosapi na swana oyo oyebi katyanga mosapi mpe alobi mabe na nga mpe nga so olobi mabe na nga nabanga te nabangaka te moko darling mpo na bomba ngo na motema na oya pene nalobeli yo
Oui. Chérie, comme tu dis, moi, tu as manqué pendant la bonne mocholo. Mocholo de la presse, c'est aussi un débat tabou. Pour mocholo de la presse, n'est pas ça, n'est pas ça. Mocholo de la presse, c'est là, association Moroboé. Il y a pas trop, ça ben poli, au bas magané, à Bosco, on manquait de empereur, il y a modé, mocholo et lieu bête. Ngas ko na impolitique na song sande mu te mo chone sko ba be impolitique ba za ba to ba so song di sabat bongo bongo po ba ye ba o ye ba suti na monde musique ba ye ba eloko ngoya ngoyo eloko epoma bango lo lendo génération par génération so ye banate ye banate e bataki impolitesse ngaso muta manga pere na misu na ngaso za wa biso to kunda na ba fani kuto swana modèle on a bino boy wana papa nini yoza na nini boni boy kosomba paradis na mabele ka sandima. Ok, merci beaucoup. Donc, comme on a fait une émission à Bisso, Nabi Kebozaki est belé à Rolanda, Nabo Sanité, ma copine privée, Babi, Ndoi Nangamoko, Rita, chaud, chocolat d'Afrique, Babi, hein? Moi, si na couleur à chocolat. Chocolat basanista miliki yo mo ebi couleur nini epesa nebi ke bozaki belé Rolanda émission bazabana na vitesse TV bo s'abonner taka bo pesa ma chance ndambelanga bo pesa ma chance bonzima Jericho Betox na zala pemela Jericho Betox pour belé beto yakana bo ba katana ba ko matango mangote sheda to komi na suka elo mo boye yelinga pe sikoyo nous ba fait théâtre bozo kosa mibali na bino po na ninyo akomona na vidéo alingi yo asepeli na yo atali na longwe mwasi kitoko pemba ndengwana na ndepe boko matisse explosif atali tango ya na kini réalité amona mususu kote na ninga sima boye loko moko bimi na kina olata ka elongi kutu ndimwaka via yebo atali boye via regretter billet que perturbe ngani na za shada mbumbu na chaka na nga jaribite na jaka tenovati te pona ngala ba mona nga pembe ba mbala poto na ataka butu te na za naturel ngaye Jericho Betox ba ngo bie yango omonya ngo original yene makam na nga normal na mwa mukie na nga na za na mwana ya mwana peka na sepela ka na za na ngabo kana kule na nga na ngo na bona nga na zala makolo be ngo ni elongi fanta makolo coca na nga bongo te omo na nga ba couleur ebele ba géographie ça ina makolo ba mathématique ba histoire ba forme géométrique na ngo te. Ok, merci beaucoup. Donc, comme on a fait une émission, mot de la fin, on a pas fan, on a so baninga kayo baninga shada. Ceux qui va monia moda boite le roman, on va entendre est-ce que shada za, ou ebisi ba nini, ou la qui ba nini ya bien. Bon, mot de la fin na ngai. Pona bino, ba obolinga te. Na contact na yo, fan moko bo perda ki ngo, ba obolinga ngate mais atolinga ngate donc moni modéo moni Jericho Betox oluwa otala ne mission pe botango mona darling love la otala la patron on la otala mais tango na sima ba on peut otala na osebela nga linga bino trop linga bino makasi na priya pona ba fan na ngai na priya kanzamba pambola bino yo panza no mabala te obi na panza mabala te mais mutu so atumela na opanja libala na ye so mutu alukenga buso bana kopanja libala na bango bien aluka nga buso bana kopanja libala na ye ni naza ponga pe naza mutu na nga epeta kana be ni naza apanja libala na ye. Ok, donc comme il a fait émission na biso Olanda Darling Blo. Ah ok, numéro de téléphone, adresse na dédicace na yo tala la bosani. Bon, dédicace na ngai. Dédicace na ngai. Mon tini na lati boye. Tia lati boye. Avant ni kaka sengite, amuna ka bo pa message koti. Pa na ke mama Mary Mediaka. La rose noire na Paris. Taka koli e wutie ye papa za ala kini. Prophète Mediaka. Aza awa koko na ba Julia bango basalinga boye Paulina Rosario Antonio yanga ya motema ma copine de moi ya tako désolé non tata na nga ba biloko na WhatsApp na le la fort le vieux nga soprano na leli papa ya nga moko umela ya niki mfama bozaza kiki lufuezo mon vieux boye nanga na leli Richard Mateta yo boye nanga Richard Mateta na yo ki Richard Mateta
papa na Beris. Ah, bien na ngai. Bien na Manu le roi. Oh, de l'homme. oh, yanga bien na makasa benga ngamu, ninga bien na papa. Nana Fatou la mineure nganae na bina ngai Fatou asignalé ngapo ayataka ngana Fatou masha mumeni kwa abomela ngati to sala ngani Zani mwane finjeu. Ai. Bon, balobi Manu le roi. Manu le roi na Bruxelles. Ngaleli. Pardon, yakufina kukate misuba kimi. Bozapi, buzonga ko. Buzonga. Jericho Beto, c'est bon misinga kitoko no muteki misinga batuti. Kotala ko Jericho Beto ça fina. Kolo ba monter Jericho Beto ça moi ça mbali moi ça opene nani non de éviter mais toyeba mais année ça non Ati ko fina ka silisu. Ofina ngalisu ndaza. Odi mwa no lo bani eleka. Ofina ngalisu. Bon, numéro na ngai, numéro na ngai pour na perdre qui téléphone et puis na perdre qui ba fine na rebelle pas musu ko luka lukanga. Plus 243 85 078 61 76. Plus 243 wala bosa na te code mboka. Willy Mouchen. Willy Mouchen. 078 61 76. Il a une forme, un bisou, il y a trop. Ok, merci beaucoup. Na bosanité, mi nanga nyonso ya groupe nanga les amis de Darling Love Calamité groupe nanga WhatsApp inane bon mona ka marche pour les appels Jericho Beto si yemo de mutoko mangwa wa feta nano ezalate otaka la groupe nanga WhatsApp bana poto na bana poto na oza déjà invité Calamité merci d'avance ezala décembre awa eza Calamité groupe nanga WhatsApp inane ngabo fondatrice déjà 2 ans na net groupe nanga ya WhatsApp inane déjà ça n'engage que moi mke na bagiri na Franck Larios to ça regarde to regarde motema bato ya mama Laetitia moi na Canada ya tango koko ya bato ya Yves Dor Bodé d'argent mobala mwasi moko akoza te ya mwasi la olobate na ningi bino mingi ba fan na ngala ninga bino mingi ko ninga mingi ngapela ninga bino mingi bola na émission ina usani moko igokolo ewe yango novela mpia na Dallas wana nego na ngai ya makasi ya bakila. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on a dit chada de bolala awa bo s'abonner pour la nangana di émission ya bye Africa tuko juu Africa tuko juu yamba tusibaguane unaua ndugu yako kama kaina watu wengi wanakuwa na wivu ya Afrika.